Maman Olive a saini nini? Abenga oyo tanga bengi po ko matanga oyo bimi. Te. Maman Olive saka boete. Wasala ndini. Pesa mangba. Maman Olive a saini nini? Abenga oyo tanga bengi po ko matanga oyo bimi. Te. Maman Olive saka boete. Wasala ndini. Pesa mangba. Maman Olive a saini nini? Abenga oyo tanga bengi po ko matanga oyo bimi. Te. Maman Olive saka boete. Wasala ndini. Pesa mangba. Soyez les bienvenus, notre cher fidèle internaute. C'est votre chaîne, la meilleure chaîne du moment. Miss de Miss Télévision, merci de la confiance sur Bossala Rabiso. Babo, on a partout, Bandeko Bozola Nabiso. Bon, continue toujours à faire confiance et s'abonner à la chaîne Bolinga Raming. Si c'est la première fois de la vidéo Nabiso, on vous demande c'est la moindre des choses de s'abonner. Et ça, Ezerka Mr. Cop à 8e merveille. Ou allez votre téléphone, le soit télévision, le soit caméra, Nabino. N'êtes pas le long Solona, l'un des artistes comédiens, peut passer la commune Nabiso, ou à Bersa Jeunesse Nabiso, n'est au coup là, t'as tout à coup la beauté la TV boy, ou t'as pu artiste bongo, c'est beau, c'est la beau, c'est à ce qui s'est hôtel, mais aujourd'hui j'ai le réel plaisir. Je suis vraiment honoré à amener la plateau. Tobé Tamasolo par rapport à l'actualité qui tire la mbo cannabis par rapport à la comédie en mbo cannabis. Ndengi za na kalana lelo. Est-ce qu'il y a une différence? Tobé tapé Masolo par rapport à Ndengi ba artiste comédien ba côté mingi na politique. Est-ce que c'est important? Très important. Merci vraiment à Cléopâtre, merci à moi Sinzambetani, alors maman, c'est maman 5 stars, merci à confiance sur Bossala Rabiso, Ezaka Yabila qui vous a habilité, merci à soutien à Salim Kitoko, merci à Gilles Vassim, ma papa Sanjo, merci à Mystique Saint-Pierre, la réserve naturelle, merci à Adomo, j'ai toujours là pour me soutenir, nous sommes à peine fond la caméra, pour être bandé qu'on y a sur Bazola Nabiso, mon artiste comme elle est ma solo, artiste bongo, c'est Mbote papa. Mbote, jeune homme. Voilà. Bonne année. Merci. Bonne année. Un mot gentil na batnyo so bazu libaku ya kulanda na Miss de Miss Asinet moment. Bonne année na bato nyonso bozu libaku ya kulanda ngai na Miss de Miss. En tout cas Nzambe o ya bateli ngai na 2020 to koti 2021 to kutani su na bino ba bonne année ba bénédiction année oyo eza année ya paix ya nouveau départ. Na tombeli bino makao malamu. On a maloba évangéliste. Voilà, tout à malamoko na kati ya beat vraiment si j'ai émission na biso. Na benga évangéliste to na benga artiste. Nyonso. Eza na ba rôle soki oye koyi na incarner évangéliste na jouer rôle évangéliste. Tango na za artiste na jouer pe rôle ya ki artiste. Qui évangéliste on est ici au ka rôle tout ça vraiment na bovi na normal. Bongo vi évangéliste na jouer rôle wapi? Eza évangéliste. On a papa na molimo. Évangéliste Claude Kabunduale, ministre de la Défense à Jésus-Christ. Donc papa na oma moli mode évangéliste, yo mo pe évangéliste. Nga pe évangéliste. Voilà, tout parce que pe masolo à groupe Simba, groupe Oyebani, tu es un bon soldat à groupe Simba. Tant d'années tu es toujours là, secret na yozanine parce qu'il y a tant de départ mais aujourd'hui l'artiste Bongo c'est l'un des pionniers, l'un des soldats à groupe Simba. Oh vraiment abunda pour na groupe on a quel est vraiment ton secret oh vraiment où melimina kati ya groupe on. En tout cas, secret nangezali kolinga musala na yebi eloko nini nazo sala naza na respect ya heure ya répétition heure ya tournage et nalinga musala nanga mingi rôle bapesa nga na embrassa kango et puis na osala recherche so naza soldat na yebi ke fona luka teni nanga po bato bamona nga quand même ke soldat. Et ceux qui n'ont muibi, il faut ça vraiment boiti, au moins kamete. Tellement visionnaire et un groupe Simba tali habité au Pendia Soda Makas. Aye belo kwa osala. Chaque fois zo coachinga, nazo landa kakaye, po ya za coach. Aye bi ndenge ba joueur ba la katanga ko ma pièce ye moka zo seka. Ah place aussi bongo sabeti boy. Eko sabo. Soka bimisi, a bimisa dilo bazo seka. Abi ke logo bongo sinde akolo bango. Bongo sa ko sala. Ndo monike tozo sala wana nana. Tant on peut présenter comment pièce est une sacrée alors on l'a commun ailleurs. Ah bon peut-être ezaka obligatoire tout le monde a participé à l'histoire msusu. Et que ça rappelle si kana bongo siazate et que ça nango le côté pona zaka na groupe Simba mais tout le monde ici le péchanga bakende kuna papa na ngani. Ici le péchanga kendeki aza Simba. Eza mabete Simba lokwa ya kendeki ya lokwa ngana kendeki ngai na kendeki et ya lokwa ya ki ngai na ki eza problème mon côté ici la zaleki nanga ici la zande konanga soki akesi kawana ngana zo empêchement
ya kei aye na message za biso ya groupe Simba likamni groupe Simba ya groupe no banda kala mais kotala ma mingi mina banzonzi comme si tout monde a yote mais tebi pe le Herman Kasongo pe ba ina sima na bino bazui ba makambu ba kei tout monde pe le ba basila ba tout monde ba tebele bazui makambu mais pourquoi artiste bongo sina bongo comme si vous a réservé comme si président na boya kabino limite kabino peut-être ba droit d'action qu'est-ce qui se passe vraiment quand oza ko se contredire na maloba na yo yo moko par rapport na yo ndé par rapport nga bo président na biso ngakata ngasa parce que obimis Herman abimi ndengeni Herman abimi wapi? Le groupe Simba. Mais kasi. Bon président boyande. Papa mo tema malamu. Papa respecta acteur na alingaka bana na mono papa alingi bana na respecta bana na apesa bango valeur na miso bato. Siko boya bana ba avancer. Ya koza otambola makolo. Bongo sa otambola mutuka. Azakimia ola la pongia ba bébé. Tango bato bongo se ba mona bongo sa otambola mutuka. Fierté zozongela ye moko elombe donc ya na problème ta azal mutema mabete papa nzamba pambola mais musa tu basaka pe bafuta bango te papa yo soza na miss de miss bafuta kote lelo ceux qui to ça to ba bien lelo kozo bo mape ba groupe théâtre moko na biso eza ba président ba groupe wana ba fongoli ba groupe na bango pardon ba fongoli ba GP na benga ba ONG ba fongoli ba groupe na bango à chaque fois mon consommé quand benga bango ba sala ba groupe na bango groupe Simba so lelo tumba tebele groupe Simba na ba groupe lelo ba yo kana raté parce que groupe Simba katara ba tout temps ba na présidence na comprendre penza place on a bien té ceux qui lelo bino boya ko groupe Simba parce que ceux qui ba bengi baptiste comédien ba na présidence président le même dans un moto liboso benga batu tant kanyaki ya tant mbongo bimaka akataka artiste comédien mususu exemple ya appel ya président de la république ya bengaka ba comédien oyo yo kaka na neni pe na date nini oyo lombe akataka bato à chaque temps mais na ko tâtonner na réponse té il faut boyo kaka tango yo qu'il faut tuna ezaka na date nini na neni ezaka sur l'occasion nini et puis ngana répondre jusqu'à mener za vague na comprendre na répondre té papa nazo comprendre makambo lo baté par rapport à yoka maman Denise asali elo comment pour artiste comédien qui ba qui na kozwa santé na ba hôpital mais ba président na bino ba te condition avant artiste comédien qui na hôpital il faut bala merci président tiété fondation ezala na ba société nyoso boni biloko musoza jeune otanga pe so tangi bo bandeko bo koma au moins na ba association eza na ba bureau eza na ba entreprise nyonso soki mwana botami bakendaka ne liboso wapi il faut boya na acte de licence soki ba na ngote président kapunda amabe soki mwasi na mobali po lelo na musala po ba considérer mutu mususu po ba kotse na ba nini il faut mobali ayana nini ya mariage o basaki na mwasi na ye akoma considérer batia wana mwasi bona aza marié batuna kati célibataire rôle nini nango ejuaka il marié rôle nini nango ejuaka tanga marié bakombo ya mwasi na ye na bana na nyonso to kota na dossier ya musala na ye soki hôpital bando traité bango na kombo ya mobali oyo aza marié na bana 5 na ba acte de naissance na bango tout na ba acte ya mariage ba pesi yango désordre ezala bongo yo zozo présidence eloko ya muke oyo esimbi mboka ekoyaka bote yo na artiste oye kaka yo oza artiste oza na mwasi moko fixité ale obandi koya lelo makango ya ye la belle okene hôpital yango boni biso babo na ba question bikutuna kotala théâtre lelo botika kobebisa kombo ya bato mais ngai te ba zela na répondre bato bino bino ava oloba likambo autant au niveau ya classe no tangi et puis on supposer question ni boso bato soki ko bimiso ridicule ou bien ko bimiso bo moto ou bien ko ekokitisa yo niveau yo présidence ezali ba pesi responsabilité peut-être ndenge par exemple ndenge mama Denise fondation ya mama Denise Nyankero et kanisaki quelques comédiens oyo baza ba ancien groupe Salongo Ozolanda asara yango pour nano eza fondation
eza présidence te fondation ya mama Denise Nyankero nde ekaniselaki groupe salongo contenu ya bacomédien kokufaka oka akufaki asalaki boye nde alobi te mpo na facilité bango naza na eloko te ya kopesa bango contenu ya mosala oyo basalaka makasi mais entrée eza moke baka mosusu bakufaka peut-être ezangi mbongo ozolanda napesa bango carte ya assurance ya santé. Voilà, comprendre ba mususu ba mona ezaki quelque mais ba mususu bazwi ba mesure de grâce lokola ba mususu baza ba ancien ba umela musala ngo chance ya mutu na mutu ko comparer ngo te ba koti na liste wana ndenge mama sengaki ndenge de fondation mama Denise Nyankero esengaki polémique ya nini bobomana na bino ba acteur na bino ba artiste na bino basala ka fierté ya mboka na bino na ba polémique ya biloko moko ya mike bobomana. Voilà. Et puis awa ezali lié ya compte à rendre te les internet tout le monde bazolanda biso toyaka na ba message moko eza précité kolobango to bomaka to sambwisaka mboka na biso na ba conflit moko banal. Voilà, nous ancien théâtre mboka na biso théâtre ni ba génération zo le kozo mona ondi ils évolué kuta la théâtre kalaniza mana kala bofandi bubande ko bayebi na ba horaire na ba groupe théâtre nyonso ndizalaka na lelo ndi mon internet c'est komi boye banzonzinge komi batiko sala ba pièce ba long métrage ba komi trop mingi ko se basé na banzonzi na YouTube kuta la ningi a théâtre lelo na lobby différence nous mona vraiment lelo yakala ezalaki bien koleka mais technologie lelo ezo évoluer nakolo ba évolution lelo ndengo to banda osala kala na lelo ezana bokeseni parce que lelo technologie évoluer Europe na Afrique to komi proche par rapport à internet ozo comprendre mais kala ezaki bongote différence ezawana sikoyo musale banda ko sala makala ezaki mie koleka lelo ezo sala selon technologie ndenge ezo sala mais esala malikolo c'est-à-dire maintenant déjà Afrique na Europe est comme proche na nzela internet donc mutu nyonso na ngaka lelo ti awasa eloko moko mbangu ti po kaka alingi célébrité kaka mbangu mais po obima lobi bako préparer yo pendant 30 jours bato bako corriger ko za jour moko kaka okoyi ko simba pe ko simba te soki simbi mbala moko tikali na mémoire bato soki po simbi te babosani yo ozolanda mais ya lelo ba jeune ba frère ba mama ba yaya ba zosala ngo na force na ba qualité ya bien wana na ba norme nango te soki omoni bien eza na kati ya moko na biso eza na don na ye apesi bien na ye mais en général ngana omona kale lekaki yango na force. Parce que théâtre lelo surtout bito ba bien théâtre lelo comme zonzing qui ba être ba tout moi poto ba tili ba comédie bino mbongo usali mo pièce mo ya 10 minutes lelo za mamba bata poto te toko sila bata poto mais kasi ba on ba soutenir lelo ya bata poto te lelo comme ba comédien bango moko ba komi ko sala ba chaîne na bango lelo bata poto zaki liboso ndenge ba commerçant oyo po kalanga na obenga bango ba commerçant ba salaki to banda ko sala ba nzonzingi pour producteur à la cananoté mais sous forme que combo et bimaki qui bazaki ba producteur tango wana force ezalaki Alpha Bokole Major Zolozolo ayaki na ba nord ayaki na ba nini na ye ayebiki abimisi mbongo na ye bongo sazo jouer caché no combien autant mais yo zo saila musala ya mbongo wa mutu azolinga o jouer na ba norme ya lingili ndenge public yo ya ye basengi lelo yo nanga yo acteur tokomi biso nyonso tout le quoi internet ezozwa biso facilement tozoyeba na te akala na ya sika lokola internet eza lokola mopepe ezwaka na sachet yambi ozolanda ezoyamba nyonso ezoki esika okende obwaka yo eyebani te koke bwaka na Canada ekobwaka na esika okende okpela bayambi yo okomi deya célèbre okufi matoi ozwi pe osali ya yo site obengisi bongosi mais ozwise ngai oza na baargument te oyoka mpo nke naza ancien mais ngai nayebi ke ntango yo komi pièce oza na bamessage
o bongo si akoloba public ba yoka ye mais yo ko ebisanga lelo wa mukoloti create mais yo komaki pièce pour ngana créer ezaki na message oyo préparaki dès le début et la fin ozolanda soki na yebi soki ate osalaki mabe place oyo lobi otilinga ngana bengi na boro nga komo corriger nga yango musala ekomi ko diminuer ozoloba ezokutana pe na mususu soki aza na bolingo yeloko yazo sala akokate alaka pe na besoin ya port ya baninga ayoki yo osali po pese mo idée osali mais mingi lokola bango moko biso moko ba star tozo sala ba autoproduction ezo poser vraiment to bimisa mayele yango comme il faut te po nani akoyokela nani. Voilà, merci. Il y a phénomène mi balé mo tous les cas dans le monde artistique, dans le monde théâtral. Surtout beta libo, surtout beta dans ces points poiseux comment qui est le comment il doit monnaie d'échange dans le théâtre na bino. Qu'est-ce qui s'est passé que moi qui artiste a couffé na poison, ou a couffé na poison, parce que qu'est-ce qui s'est passé qui était entre vous les artistes, il y avait pas l'amour, je peux dire parce que là il y avait pas l'amour, Baptiste comme na coufa mingi na poison par rapport à ça ni entre le monde artiste. Amour existe ka po bo mona ka biso na musala obengi njonjingi. Ah totaki bio na njonjingi, so to akoyoka na te to ko sangana te. Mais dépendre kake na moko na mususu na ndenge ya kuanvie na mbangu. Comprendre? Mutu alingi kuanvie tindaka na koiba, kuanvie tindaka na ko poisonner, kuanvie tindaka na jalousie, kuanvie mema kindoki na kisi. Mais ce que ngana zo envie, kuanvie ya bien, eza patience. Ezela temps o ya yo soke koki, obi bon, c'est ça. Mais ce que zo envie na ndenga mabe olingi kaka toujours yo zalaka okotikala mukolo mususu ozate okomo lukelo ko esalaka ozala yango etindaka ko système moso comme na Kinshasa yindi mutakalisation o ki artiste comédien ba toni yango na lobika yango na ba système wana kana mwana bino bobimisa moko Herman Kaso ngasala passe na mutema na soni ya to sito beto betinde ya lelo mais mwana bino to beta nano ba dolo be yango en génération ko tanga kombo ya to tanga maza artiste comédien so batu balanda ba to ba dikape mas yango na oloba technologie ya lelo oyo internet ekomi koanvier yango ba conséquences ya biloko yo zomona ipo banga te jito mona yo zana posa nango be olobeli to lobelango artiste ko artiste ne ko lakisa mutakala mape ba misusu ka bongo pe ko mape ka au moins 2 mois après to mutakalisation bi wana fo bobo manzambo ngana zana esoka ta permettre bongo bomonanga parce que là on est salé comme évangéliste ba to ba tuni est-ce que qui se simaka et betla au retour sima tango comme évangéliste tango ngana ndo sa théâtre boyebanga kisi mutesalaka musalango qui se pesa mutuni pourquoi maman bourre comme évangéliste brute ezaka nazaka comédien na bolamu nzamba salinga ata nani alobaki Jésus tango asalisaki mutu abaki koyebisa mutu te mais mbolamu oyo wana ekenende koyebisa bato ah yo to mona ke ovimbiti mais okiti ndenge ni ya Fernando mama na Benedict ye mutu asalisaki nga na Londres mwana papa mukoko subola mwa mama Fernando mama na Benedite esali ke na lobati yango moni lelo pe nga pe na moni bola munzamba asalelanga na vie ya na makamu susu na sekisaka bato ba musu basepelaka ba musu pe basepelaka te musalo to sala théâtre koleka na télévision za na bitumbe ya mbeli ya minu mibali c'est-à-dire ko kaisa te bato nyoso ba betela ko maboko nde bango nyoso balingaka yo et puis message pe ba image to lakisa na télévision to lakisa na ya bato akisi na ya bandoki yo kolinga ke musalo yo saka ya nkuku ba dévoiler on a mis bato yo sepela tozoka bitumba na ba télévision wana soko yebi yango te tozoka penya bitumba o mona mutu mususu ya lakisi ndenge biso ba frapper to frapaka to la lisae bobengi sikoyo non théâtre ezali miroir ya société tokoya koteya bino sans que to mona ngo na famille moko boye na société moko boye il faut tozwa makambo to mona na ba famille na ba société nde to lakisa ngo na télévision bongo tokoyeba te toko bo musala ki kozwa arte parce que ba blo ba bisa wana comme eloko to vivre tonga otanga na ibisa lelo ezala basali ya nzambe ezala biso ba artiste comédien musicien journaliste olo banalinga ka nzambe omona ka ete mais ekela mo nzamba sali
il fallait yo linga e po talisa nzambe bolingo wana ozo linga ete mais na munoko non na linga nzambe ozo comprendre mais lokola biso to saka théâtre po baye ba kenaza acteur il faut na interpréter ba message o ezo leka na ba famille na ba société. Voilà, dernière question, Balobi. Ce qui est le théâtre Congo, ils ont qui ne recouvre, ils sont à niveau de Kalaté parce qu'il y a 3 personnes au Babo théâtre Congo. Taliboso, président Massou, le président Lomé, le président Saï. Basala, la fondation na bango, au bazar, petit na bango, au bout de Babi Makamoute, Bachaka bango na poto, Bino Baptiste Comédie Bobi Makambo, et on bazo Katabino, qui va président cité, bazo Katabino Makambo, bien pas te va payer Sabino Makambo. On peut répondre ni na bazo. Parce que le Baptiste Comédie est belé, on peut répondre Makambo. Wana batala na bango bapeta wana toke mana ba idéologie na ye asali agence na ye ya publicité soki mbongo esali ke acteur Pululu azaki jeune frère ya Binisi tango akufi aza papa na ye il faut abimisa mbongo abimisa akowela ngona nani babilo ko musu bato ba ko lobango na télévision acteur bwe babundaki basaki bwe par rapport à quoi bakowela ndenge nini pour azaki acteur na il faut akundaye il faut abimisa mbongo fondation ni euti qu'est-ce qu'il a voir à likambo fondation ni sikawana fondation saini parce que maman Olive a saini ni abenga o tanga bengi po ko tomonga matanga o ya bimi te maman Olive saka boete maman Olive soki ayoki famille moko tellement linga ba artiste comédien maman toki nani bokenda kotaila ngana sikango mwana ngo azo boya basungai soka ye wana aye kokaba eza don kokaba eza don et puis tine na lobawa na sengi bino pardon nga azo lobande bolamu oyo moto azanango naza politicien te naza pe a politique Maman Olive ayambaka ba comédien ba interprétation ekendeke ndenge na ndenge ayamba soki akei ayoki Pululu akufi ndenge bango bazaki na gouvernement na présidence bamonaki quand même na monde artistique kotwana ezaki na organisé te na moyen na ye personnel na bolingo na ye te ba artiste ya mboka akoki kokufa boye te ou bien akoki kokundama boye te atiki mwasi atiki bana apesi lisungi mobali akufi vie ya mwasi na bana nezo continuer ata na lola nzambe amoni quand même a contribuer eza mabe te azaki ko créer biso ba conflit te ko asali o te towela ba comédien bazaka nango na bolingo esika tout bato basanganaka koswana ezali kobunda ezali boyokani ezala bongo boni oyo tango vidéo azaki na problème awa akendeki Afrique du Sud si vidéo akufaki oyo asungaki tolo ba pe maka musu tolika ba polémique mal placée. Voilà, Bandeko va se payer tellement d'interviews, tellement de présence dans la Miss Télévision. Si les gens peuvent retenir quelque chose, dans le passage artiste bongo, c'est pas retenir ni. Quand on est dans Zoloba. Anemo. Balinga nzambe. Bazila tana bongo so ekoki. Basala baye ba ko sala eloko bazo sala o nzamba pesa bango. Humble kaka. Toujours humble. Na patience. Voilà. Si les gens peuvent te contacter, peut-être des questions de tunio, tout de tunio te batu na yo, baye ba peut-être évolution artiste bon, c'est pas besoin de mon téléphone. Yé pe atikala ko yekana soutien pani. Bon na keka 00 ezaka ya code mboka ezaka. Ya Willy Mouchen. Na mona na yo ka ke soutien. To te po ko kombo na ye. Ya Willy Mouchen 9 21 28 40. Comme ça va bien Willy Mouchen. Ah. Comme ça va bien. Ya Willy Mouchen. Code mboka. Ezaka combien? Plus 243. Plus 243, 9 fois liboso, 9 fois mibale, 9 fois misato, 21, 28, 40, wana kozwa bongosi. Voilà. Oyo balingaka bongosi, bo finga bongosi te. Bo critiquer bongosi.
po asa elabino musala bien. Critique inde salaka bien. Na a besoin ya critique, na a besoin ya conseil, na a besoin ya soutien spirituel, finance, voyage, libala, mais petit nom de Capri a balé ça le succès makasi. Moite, gloire à Dieu. Nzamba pambola vraiment. Libala. Moi si mukolo pa. Te moi ça mukolo te. Moi c'est bato moi mukali a fufu papa. Voilà. Ndikono peut bali mama Kalunga. Na sepeli libala eza une partie à vie à moto ya récite. En tout cas tango abali gloire à Dieu parce que comme maman na Bible. Nzamba pambola bango. Nazo invitation deux fois. Mais nazar qui empêché. Peut-être bato ebele ba mona ingate, peut-être bato ndeni babilo kwa ninga ozateme. Mais mama Kalunga za parmi ndeko yo to saine musala akutinga na kata groupe na participa na kopesa pe conseil ti lelo ndinga za mama Kalunga tozali bano tozanda kubo moko. Lelo lokola bala ki eza lokola ngape na bala ki fallait na za na organisation wana mais écoute kinga maladi pe na kati ya prière. Mais lokola eleka ki malamu nzamba zwa lokumu po Lelo aza marié, nzamba pambola. Merci évangéliste, tout le monde a sous émission na biso voilà deux personnes qui sont dédicacées au quatre boss. Deux personnes. Maréchal amona mama Bobi moi sina mobali ba kana Majesta. Na lobi yango na bien te. Maréchal amo l'aigle de papa Kimbangu babwa ke la kasoite soko bwa ke atombola loboko. Mopanzi na ekuna moi si atonda na mayele pe na bonzambe mami lokota ma Bobi. To benga bazaka Maréchal na mama Bobi. Na Manchester bazaka mibale te misato te na Manchester o basungaka bato na kati ya Manchester mboka wana soki oza ndenge bango baza eza nzambe so oza na nzambe te na Manchester ndenge Maréchal mamo na mama Bobi baza baleliwa voilà. Et puis toye na Londres sœur nanga mama Tiffany Dangwe na ya na Fifi et puis na yeko pesa susu Pamela, Pamela. Voilà. Grâce du ciel. Na pesi susu Janine Sombo, yaya nangai ya motema, na pesi susu sœur nangai Lisi Kitoko, mama na mona na ye. Ça va. Moi non comme on est goya. Et puis na je suis pas Stéphanie Saraïve. On est déjà nous sommes à la fin voilà. La dernière personne. Bana centre de réveil spirituel ya mikili nyoso bafanya groupe Simba bongo si azana site na ye na YouTube azana chaîne na ye na YouTube kombo nango bongo si du ciel officiel TV boss abonné po ye pe abosa ni kotuna nga babi na limwa mais bokomona nga na kati ya bongo si du ciel officiel TV ba gag ezali ba évangélisation ezali ezali. Voilà, c'était Ezerka Mr. Cop devant votre téléphone, devant votre appareil. On se retrouve au prochain numéro. Toujours si même plaisir. Il y a Blandine, il y a Blandine Mouko, Komoté, ma Mystis Pia 2021. On se retrouve au prochain numéro avec Adomoucha Xbox. Bye bye.